jour-là, tout le monde se retrouve là, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Moi, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais là. Je sais où tu veux en venir. Mais c'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Est-ce que ils appellent à bongo? Bakenaka ko sabe interview makambo mukolo ba okufaka na ba chaîne ya libanda pona ni. Ala muteko ba ma message mo ya bongo devant population et puis devant ba fan na yo. Mopao aza aimé makasi surtout na bana basi. Pour evaneta on atali vidéo na scène ngo na moni film wa komi mopao ko sala biso boyete ngana ebite jour ngo soki na kozala wapi vraiment. Papa mbalobaki ka kokufa na scène. Yo po lo biso so kokufa na scène et puis na soirée moko ya munene. Tena beno mbote ya bana Congo na Congo yasibu motombo Congo Teke TV yasibu motombo bana nyoso ya Congo mbote na beno luta na emission yasibu motombo Congo Teke ezali ya beno mosi bana Congo. Nous sommes là encore devant vous, devant vos postes récepteurs, comme on dit les chaînes YouTube, Congo Check TV, de Monsieur le Boss Sibou Mutombo. Et nous sommes là en train de vous présenter les émissions, comme on dit, émission, tellement ébélé, il y a une sorte tellement mingi. Un moment, vous pouvez nous retrouver dans l'émission politique, analyse, donc l'émission, il y a et belé otoko ko présenter bino et aujourd'hui nous sommes encore là toye pour na kosolola sur bino par rapport à analyse otonto sala na bandeko otoko za na bango na plateau na biso lelo et là vous êtes ensemble na présentation la bino eza bongo Massimo Karine femme bio moi ça mwindu moi ça bio moi ça misumike kande bomona nazana dispo pour na bino donc n'hésitez pas. Il y a la biso ba suggestion la bino ba préoccupation la bino to kozala na pona komeka ko sala o bino bolinga biso to sala ensemble na bino et là nazo kende ko pesa mbote mingi et pas ya Dr Pichu Makaya na Londres. Veut dire que les jeunes millionnaires donc Inimac na pointe na bosanité ko pesa Igo Sala de Panama, veut dire que de Panama, Igo Sala de Panama, ba gros bisous bisika bazali. Émission Nabiso Elelo, analyse Nabiso Tonko Lobela, par rapport ya ba musicien Nabiso. Et Lelo, to Lobela par rapport à mon pa mo kondi Koffi Olomide. Pona ba musicien Nabiso, to yebi, makamni ba opasser nango. Et puis, combien de temps, et comme oko ya fléau moko boye, ceux qui musiciens lobby li kamnaye par rapport à liwa et ou melate du coup liwa eye. Mais par contre papa Lutumba l'air à lobaka makam par rapport à liwa na lobby mokona ko kufa kake ko beta ainsi de suite ndeto yebi. C'était Azaki encore jeune et soit temps ebelé et soit bambula ebelé après to mona papa Lutumba kendaki. Et puis, biso batu oyo tozala ki na kati ya ville ya Kinshasa. To mona comment est-ce que mbule betaki et puis to yoka ki ndenga bakaki betaki. Papa na biso madilo ayembi o bokolela ngai e umelite balelie mokola kozala te. E umelaki te balelie. Et to tu comment l'événement mso munene uti kolekela biso par rapport à Papa Wemba. Papa Wemba na TV5 ba yambi une émission Papa Wemba ba tunie nini apensaka par rapport ya vinae et puis Papa Wemba yeko expliquer que non à mon un jour soko ozala te et za na scène et umela te to mona Papa Wemba na scène na kufa na moka bapaya siko to komo banga et comme bang sabiso moi mingi et lelo je vous dis. Et puis je suis sûr que Binonion surtout bolanda TV moi mingi bozala moi trop connecté bo monaki 2 jours passés à mopa ou à les émission na chaîne à bapaya
pour appeler sa explication de ni liwane kozana. Mon père lobby a koufa na scène. Ce jour-là, tout le monde se retrouve, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Bon, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais là. Je sais où tu vas en venir. Mais c'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Est-ce que ils appellent à bongo ou bien on dirait balouan na bango comme prémédité na bango moko. Voilà, je vous rejoins tout à l'heure. Le temps que na kota ba invité nanga. Voilà, des retours na plateau na biso, toza bon on a ba invité nanga ndenge bozomona mibali ambinga ya presse na biso veut dire que ensemble là on est tout solo la siko to ça analyse par rapport ya testament comme on dit tokolo ba pe testament o déjà mo pa wasala libiso donc bande konanga ba yebi et puis baza vraiment au courant ya yeba sujet na biso par rapport à ya journal elo et là j'ai m'envoyé directement na bana ko poser ba question par rapport à analyse de ça la siko ya côté business. Bonjour. Bonjour, moi c'est Moindo. Bonjour pena bandero nyonso ya Check TV. To senga prévu côté la vidéo au beau partager en pour te dire que tout le monde m'a bien. Merci beaucoup et de mon côté aussi, j'ai encore Jerry dans Pandi Nanga. Bonjour Jerry. Bonjour Karine Massimo, bonjour Naba ndeko nyonso ba bonne nyonso ya chaîne au Congo Check TV. Là je vois directement notre boss Sibu Mutombo ba mbote na yo ebele et puis ba mbote na bato nyonso balinga Jerry Kobetox. Je suis là. Voilà, il est là Jerry to le bela makambu ya mopao par rapport ya testament ne apesi biso déjà. Mopao alobi yé pas kufa na scène yo moni ondeni. Voilà, merci beaucoup Karine Massimo. Moi, étant que chroniqueur, étant que Mopanzi Sango, Natala qui image wana tout à l'heure, Namoni venanga Mupao, vena biswa Bogar, aleki na émission wana. Et puis ngana mituni, bagenaka ko sa ba interview ngama kama mukolo ba okufa kana na ba chaîne ya libanda pona nini. Batika biso bandeko na bango awa toza awa na Kinshasa awa na Congo awa. Bagenda osana onka libanda pona nini. Papa Wemba aleka na TV5. Totikala komona te aleka na télé 50, to aleka na Congo Check, to na RTNC. Peut-être ba boya biso ba chronifuati. Mais ba pandi sango na biso pe mususo ba o bango ba komisa batu na bango na baza na bango awa. Quelque part ngana sali analyse donc ya liboso nanu eza malamu te ko ba ma message mo ya bongo devant population et puis devant ba fan na yo. Mopao aza aimé ma kasi surtout na bana basi. Preuve en étant on a tali vidéo na scène on a moni film wa komi Mopao ko sala biso boyete ngana ebité jour ngo soki na kozala wapi vraiment papa mbalobaki ka kokufa na scène yo po le biso so kokufa na scène et puis na soirée moko ya munene papa mbalobaki na concert moko ya munene o ngana ko beta ya suka ye pa le bia kokufa na soirée moko ya munene nazomi tuna eza ba délai ya ba kisi parce que mukili pe zolo babongo po bande komsupe batuni eza ba délai ba kisi na bango to eza bes kaka mo surtout mon pas vient biso pe to ebiki alinga pe za na temps trop pe ngana moi je ne crois pas que ya yé ko sala nemona ya papa Wemba ngana so mon on vient na biso ko créer kana e peut-être à créer na e kaka. Moi je ne pense pas et puis na réseau que les mamans ko biso ba fan na e ba à la l'aise parce que na moni belé déranger ba tu belé. Oh bon il m'a été que déranger ba fan na pour yo pesa o yebisa ba na ebez ngasko na zo na hôtel mais la titi douane ça bien tenga na biso moi je te dis sur 100% na Congo moi ba fille belé balinga musique à Mopao tina biso ba mibali kasi a préparer bango est-ce que ça m'a bien azo préparer bango ce ko yebisa papa moko bozo yebisa ba no na ndako ke bo mo na za dans une semaine nazo kufa a préparer bango bien kitoko ba kinde bien ah yo zo trouver ngo normal na biso ba bantu
Yo monte okocha bulu yeke na kata ndako monte ke na minute mon pa ache bulu yeke na kata ba fan na ye. Na ozongelo Jerry Kobektox par rapport à Mamamuto Loba et là na ke directement et pas Gauthier business et puis après ça biso avis na ye. Est-ce qu'il est bon pour un homme ou soit pour un musicien ndenge toyebi bango bazala télévision biso so toninga bango pour akufa atika testament ezamabe ou bien malam. Testament vidéo. Mama moni likambo toko kina ngo ndenge batamaile balobaka la thématique de la mort. Omoni mutu mwindu po beta lisolo ya liwa. Eza facilité. Mutu mwindu abanga kaliwa na niveau moko impossible. Yongo telaka utote ba monde arabe na mindele révolution mo bo mona pina ke basala ngo facilement ndimi akufa. Mais mutu mwindu même pona likambo ko sala bolamu na ye. Mais tika ya na kufa na tika bana ngado mutu mwindu abanga kaliwa na niveau mo ya osakana te. C'est que so moni mutu mwindu a komi na niveau ko lobake ko lobela liwa na ye, c'est-à-dire que nga naza même avec que Jérité sentant déjà sa mort fit venir ses enfants. Ningi totanga na chiki. C'est-à-dire que mutu mwindu so bandi ko betela bino lisolo ya liwa amoka dia solo ya liwa bo zonga lokola prophète de malheur te ngala tali vidéo te na yoki kana batu soki za bongo c'est que kalaming te baoba okoya oui kalaming te baoba ekoya et puis da Jerry mais comment est-ce que yo pona yo oko sepela te ou soit oko banga mutu atika testament vidéo te ngana za contre yango parce que ya gotia utolo ba kalaming te mutu mwindu po beta lisolo liwa na ezaka moi pasi oui ezaka moi pasi parce que papa mbapa embango lotando to liwa oyeba valeur abomoyi sikoyo omoni na ndenge lobeli wana mutu mwindu akobanga na ye ko beta lisolo liwa na ye mais na ba minute na ba zairo alelo ba nganga bakomi ko boka bango na ba émission Zaire Nezozika. Zaire Nezozika boy. Banganga ba komo boka ba on émission. Banganga o kapena nganga ba komo boka na émission. Ba gege ba komi ko boka na ba chanson. Vous comprenez? Monde déjà est comme il est na vitesse moko boy. Vous comprenez? Mutu mwindu oya bande ko banga ko beta lisolo liwane ezate oya lelo. Ya lelo komo beta ko pena monde VIP, à mode Android. Komo beta pena lisolo et puis vers ça ineka vous si. Mon pao eza base yaza via ba base za toyebi via na biso eza te ke oli we nge komela ye kala mingi ta kokufa so kala mingi ta kokufa eza ka nécessaire beta ngo bongo mais so zo préparer bino où est le mal Jerry eza base mon pa zo beta base na ye mo boye moni vina so muta ba base to mona kala mingi te out makamba censure kangi ene nge pe sali boye to kondana ki censure mais bilo muso pe so tali téléphone ba ne ko filmer eza ki téléphone censure ezaki téléphone nani nyoto tuna zaka ba base mama to na kata monde base lem souvia beti ne talanga na bi mo power beti ne kaka ye na ndingisa no Zaire ya Gauthier par rapport ya Jerry le base buzz siko yo vraiment eza base te moni ba artiste tozonga ma musika tozonga Michael Jackson na ndalo bala biso moi je mourrai à 50 ans ndalo bango 50 ba préparer bango dala mamna bango ou bien ndeni ngala comme nanu wana te 50 ans Alnya à côté 51 adaye. Papa Mbabina okufa na scène. Adaye na scène. Arafat, les jeunes de 33 ans. Fina 33 ans, ceux qui 30 ans habité. Anaba ma mort, la moto c'est ma mort. Adaye. Abaki na moto, abaki okufa na 33 ans. Oh mais oui, il a préparé bango ka. Aza jeune il y a 33 ans. Akufina âge wana. Mais ndolo ba okufa na moto. Hein? Nalbende par rapport à âge naï. Akufi je pense que 33 ans. Même âge que Jésus-Christ adaye na moto vient na biso ba ikala mingi te bokolela ngai madilu elekaki pete adaye mopa openinga zolo bangana lo bano baza ba artiste baza ba commet de plus mortalité baza ba artiste baza batu minene c'est que mokonzi so aza mokonzi so mokonzi akomi ko loba na bino boye eza lokola roi akomi ko vandisa ba sujet na ye alba na déjà ko loba na bango makambo yo c'est que ngana zo loba na bino kaka sentence à mort fit venir ses enfants ngana insister na makambo yo vraiment so eto keli susu na bando na biso théâtre to mona ba ebale mondial
Et le mondial, après avoir que ça, la scène Mokezaki par rapport à Sida et puis Liwa, à Koufa na scène et Oumelate, et le mondial à Koufa. Ou soit, kaka ba artiste, nde ba yeba ka ba Liwa na bango ou bien dengenin. Poto moni, nani, comment dirais-je, moi, la bisonde, on a biso, autotika biso, Arafat. Arafat a bandao le bango, vous n'allez pas encore vu le buzz, et le buzz va venir. Et puis, tu as comme on a yemo quand le baki a buzz à mounen koya, tu as comme on a qui buzz à mounen zaki Liwa na géré. Et ça, expression artistique. Un artiste s'inspire devant makambo ezolekela ye, devant oyazo mona, devant oyazo yoka. Bilo monsieur Zanini. Sauf que le bas na baki bonganga na mona baki contrat na bango place ngana zo kinende mona ya Gauthier yango wana. Sauf ça baki contrat na bango ndenge ba mi signer la ngo kuna ba yebike il faut ndenge na osala succès 10 ans après 10 ans na daye na ngai. Ce que ça na ngo bongo ba non saka na ngo ba liwa na bango. Mais ce qui est ça que pour pas déranger ba kenda leti ndenge mo pa lobi bon. Lelo ce que salami ou bien okena combien de personnes Marie Missam to assistant na ibembi na ye combien de batu ba kena ko la mukela na ba hôpital. Et ça chose mo facilité so tali lelo vidéo na mo pa sali et déranger batu ebele. Vous comprenez? Ezala ya solo, ezala base mais ngana s'appelle une expression wana ya ko loba na TVT. Ya ko loba na TV eza mabe. Na éviter ceux qui tozana peut-être tozana na poto et roleka na nango mais na biso ba banto ba bilo mususu eleka kati preuve ne bana ba sebele lelo bazo réclamer mon pa ko sala biso boyete mon pa omoni ngepo ngo kufa na scène papa mba kufa na scène boy na boy ve ce qui peut-être au sala pe mission mususu kaka ndingo sali wana lobaki na kufa na sikote za bien donc gérer souci ne zara que non gérer souci ne plus c'est un peu que non ba vieux batika OK peut ça ba testament ailleurs donc ça il faut pas peut ça batika testament on a condamné yango na pourquoi kaka baleka kana ba chaîne na mindele so lingo tika pe testament ya bien pe ko tu biso moto ko bomo ce que leti ndenge za no mo ko archive na on zo na ba internet so ce que internet ezakiti peut-être pas l'ingé qui est à la épandana mokin mombimba ya goche yango ngana avant de jouer ba potuna déjà bongo na naza souci na bango zaka mukili mobimba bazo message wana internet a mukili mobimba bazo ata l'équipe a gérer la tana ma 500 vues et ça déjà internet eza mukili mobimba peut-être ya bandi na libanda po succès na nda bon moni maître ya histoire maître ya vie eza nzambe maître penza ya vie mutaye baka akufa ndenge nini te mais soki mutakomi ko pesa bino na ba détail ndenge ngana kokufela wana est-ce que tokomi komituna ba question est-ce que zate sika ba kenda kuna batuna bango ba bon lo lengi ya liwa ninyo lingo kufela yo moko déjà oponi lo lengi ya liwa okufela vous comprenez okolo baka kino na kufa na scène mais scène okufela oyeba te ezala scène na kaluka ezala scène na nini bo yo projeter ko ibonga en tout cas na okufa pona ngina kufela mais ngina kufeza na soirée moko ya munene yo zo kanza pele ezala soirée oyo obeta concert mais cause la peine soirée ya mariage ya ndeko na omo ba bengisa kiyo mama na soirée kuna ndiki siko ke piquer les crises vous comprenez do boze la carte poya lobby et vous na soirée ya munene ouais boze la carte ke azala baneko yemba boze la peka cause la peine nominé na nini moko bwe na ba benga ngoni o ba primara batu wana akena soirée wana adae et cause la peine na réception moko bo mukonza mboka muda bengisa ki batu alors bien ça na scène donc cela veut dire que a jouer ndeliwe écouter papa wem ngana ke na soirée na scène mais na soirée scène na kati scène mais na une grande soirée donc comment dirais-je azo jouer na scène wana obeta concert mais na manifestation ya munene mais ngaya wana na ebité mais na bika ke uzana soirée na ebité mais ngana kangika ka soirée mon père aleki na TV ya bapaya ye moko alobi ke akokufa na scène sikoyo na condamné nanu kokeno leka na chaîne bapaya ndenge pe papa mbaleka na chaîne bapaya o gatiki ba journaliste ba ndeko no basala musala malamu awa ya mibale soki sikoyo mutu moko bimisa yi prophétie ke mon père ozokufa kala mingi te na scène soit journaliste moko alobi soit mutu moko boye journaliste kutu te prophétie moko bimi ndenge bimaki ya Karine Mokonza kala mingi te akufa na 2020 et comme un problème bakangisa Benji mais yé moko Karine azana droit ba ke kala mingi tenga mona akufa nanga mais soki mutu muso moneli yo et comme ki satana parce que mon père alobi bongo Jérim siko tango ya sala campagne mon père kala mingi ta akufa na scène et comme makambo kangisa te po et comme makambo kangisa
Voilà, Jerry. Il y a une chose aux matangai. Au moni, azo prédire que à lobby déjà que aodaye na tola na scène na soirée mo muneni. C'est quoi à lobby ni à prier. À prier à lobby boy. Ceux qui a koufi na scène. Ba autorité ba ça de sorte que la fan na ba mon accord na été. Donc ba s'incliner devant Sarkia Inaye. Et en plus ba tumba cornaye. Yango na zolo bana wala ko tunga kuna na kete mama. Après yesiko parce que quartier latin avenir ya quartier latin bana on a besoin d'orchestre. Akanisi ni pona bango. C'est ça aussi, leur article azotique à testament on dit testament on peut incomplète. On dit ça complété. Zolo batenga na yewana. Akokufane na scène ninga lingi wane uzasora minene ba incinérer problème té et après quartier latin alobi ni pona quartier latin alobi ni pona Cindy vous comprenez voilà la tête et moi alobi ka Cindy yo kati il a ciblé ka combat Cindy ba musicien be la quartier latin après normalement maman longo le micro pour nous banga oh alobi ni pona Cindy pour Cindy azana quartier latin. Bon, au moins, ba musicien na micro ndi ba comme bango yebana te. Na tangi Cindy pour lokola yende kombo yebana. Le reste là ba leki na biso ba pani kuna vraiment bolimbisa. Ba omba bazala kuna. Ba omba, alobi ni pona ba omba musu nani. Au moins que na yo motenga kombo moko. C'est que après depuis Cindy aye via sali so forte a fula ba petit ninga fula ba Rwanda ni wana gotia comme bakisema mususu wana on dirait micro te pardon siko pour souci na ngia ngona a lobby ni pona lobby ya quartier latin po omoni via zate nani papa wemba za sute ta vivre la musique ndenge kidai madilu azate tela ninga orchestre ni so pas za orchestre ya compagnie Panzani Kester nino yo ngoni Victoria ke karabo mais il y a comme ça l'exception te que a créé banini moko autour ya quartier latin pour survivre à prier. Mon a lobby ni pona quartier latin on place ngana komeli yango wana. Voilà, là je vois que mon père il faut revoir bien testament na vidéo pour que ameka ko tient le point sur les i na mamnyo surtout. Jerry Kobektox. Voilà, ngai na j'espère que na comprendre que tu comme na suka conseil na peut sa vie et puis témoignage jamais na peut sa on na église. Toi quand même na ba pasteur. Bon so boy ne peut pas pasteur na biso kin. Akeneka ndenge lekine émission wana. Na kati te Jerry justement le ko souligner et puis na suka message à mon père à lobby azo conseiller na bat surtout bayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, toyambi, merci beaucoup. Na mon grand mopao, toyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toyambi, mais message wana pe testament wana, il fallait que nous tika en église. Azana papa na ya molimo, fallait yebise message. Ata banga ba sala biso. Azana papa molimo. Oui, bon yo so fait mon pa ondé. À l'église ide, asambela. Donc ba super na vidéo, ba talisi biso mon pa ona papa na molimo, bazo sola yisi papa na molimo na kokufa na scène. Eza ba journaliste te so ba journaliste letinga pena na kota ngo doute vie na kota ngo doute eza bezi ya gaya na kota ngo pena doute makasi pour ceux qui bongote m'a appelé donc je crois que c'est mot de la fin voilà mbote nanga kaka na batu nyoso bolandi biso la Congo check pour pesa biso confiance Jerry Kobektox yeyo mbote mingi na Niki la mère des garçons Shakira Gucci Angel Ameza et puis na bosanité Dercy Lubelo depuis France bambote na voilà ya Gauthier mot de la fin et puis ba dédicace. Mot de la fin, il y a le monde en Afrique, ceux qui viennent à Koufi, c'est toute une bibliothèque et qui. C'est quoi, mon pao, aux bibliothèques, il y a musique, il y a mboka na biso. Non, c'est mon pardon, d'ailleurs, noté, comment, hein, mon pao, comment réussir la musique, comment réussir, comment devenir musicien, comme ça, la marketing, il y a yémo comme artiste, et puis il y a pour que tu mon pao, ça m'a cassé. So tali mo pa za makasi na marketing comment la kisa ba ndeko tactique on a au moins tika makomi na yo tika makomi mo pa koloba c'est bien baloba nini les paroles s'envolent mais les écrits restent ngana sengi no mo pa comment tika ta moi livre ata ya capable ata ya 100 pages mo pa ko comment ngavuma na sengi na mo pa comment pour vous allez bien pour mot de la fin ba dédicace mot de la fin zaka bomoni liwa on blague pas avec la mort hein? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais la langue n'est pas déjà sur le bim mbaliwana nzambe kaka mta contrôler nyo surtout wana mais toyebi ke mokolo wana ezala aza mopa o mokonzia arolela bien azala vraiment rassuré bon
Et puis ami balé, est-ce que na mboka na biso ba loi ezali autorisé que congolais soit kufi ben incinéré? C'est déjà un problème au pas mon konzi. Constitution mboka na biso le bibongote. Ozo mona te ozo tia ba konzi ya mboka face ya mobeko moko boy osimba te. OK, tu vas dédicacer s'il vous plaît. Mbote na nga na pesi na batu nyuso balinganga vraiment na zana bino na linga bino makasi na lela bino fort. En tout cas so bolingo benga nga na pesi ka numéro de téléphone 89 99 47 545. Vraiment au prochain numéro. Vraiment merci beaucoup ya Gauthier Ndeutolo au prochain numéro. Et là je vois que parler de Koffi Olomide, je vois que Makambu Yakoloba est belé par rapport à Koffi Olomide. Et là je vois ba musicien na biso ba sel ba succès ba zu ba mbongo ebele na sima na bango po ndire ba otika elo moko pete na sima na bango ndenge ko sa to tiki ata moi bibliothèque moko boye okotika ata moi école moko boye bana ba okende ba otanga. Donc là ezozala vraiment pas si même ata na musique kotika ata studio moko ya bien po na bana obakoya na sima kolanda nzela bino molekaki bakenda tana ba studio na ba meka ko bongisa musique yango botikelo te mais bo welela ko tikela biso ba mot de la fin ba testament la bino. Merci. J'ai dit merci beaucoup na Dr Pichu Makaya de Londres, vraiment le jeune millionnaire na pesio mbote mingi inimak toujours na pointe na pesio mbote mingi. Félicitations pour na cause la patriote nengozali kota déjà université bana ba okine ba otanga ba ozwa mayele. Donc boza bato il faut te féliciter bino na bo sanité igontsala de Panama wana vraiment donc il y a pas match, il y a pas photo. J'ai dit bonjour na bino nyonso tout. Et puis occasion oyo ceux qui bo moninga lisusu la télévision na bino eza pona yemoko le boss Sibu Mutombo veut dire que des gros bisous na bino nyoso bato bolanda kinga. Et là j'ai dit au revoir et bye bye. Bote na beno beno luta na emission Yasi mumotobo Kongo teke Ezali ya beno mosi Ezali ya beno mosi Mana Kongo